choix d'un continent que toute l'Afrique. Donc, Tokende Tozonga Lelo, vraiment l'homme le plus sollicité, c'est Héritier Wata. Oazo pesa Internet Cop. Miniature sauté go gâté batu ba otalati. Baloba ki batu wana batu ya théorie. Biso zasko batu pratique. Na théorie bango baleki biso. Na pratique biso oleki bango. Déjà. Mais biso tozo sala ezo monana. Bango ba osala te. Parce que Bogoloba ke bozoli tozolinga to ya na place mo batsa biso na place mo alors que bino bato bozara na ba place wana boko obeta ba monta o biso obeta na ville te. Na polémique. Ces derniers temps on a F victime karana ba wata na la team nde basa na ba concert ba bouger mais solo velo kwa ba koma ko boyokani bosangani non tozana problème mo boye. Bagamete lo momakia di basalaka ba image. Lelo pesa na tana ba papa Rochero. Lelo pesa na tana biso bato to tikeli na charge ya musique. To sala image. Ba pepe kali ba beta na ba mboka mustina ba Caraïbe. Il faut to luka to sala biloko wana ke soyi tozo swana ngana omona muto na koyi ko comparer na hérité te parce que hérité so sala makamna na lolenge na yi. Prêtre toko sala tout mais ce toko meti na niveau oyo e baby makasi kwazo ko zete asimbanga na nzoto akomeka kute tosangana ka berere le kaka po toyebi ke to a famille to bomango mais ce toko mi na niveau prenez na okara. Prêtre toko sala tout mais ce toko meti na niveau oyo e baby makasi kwazo ko zete asimbanga na nzoto. Fidèles internautes et les abonnés de JM Production, encore une fois bienvenue. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette émission Matsengunda sur analyse. N'ayez que actualité qui vraiment ou eza vraiment dominé oyo sengaki biso to benga sage ya mboka yampaka po ye asolola ameka un peu ko expliquer biso de quoi il s'agit surtout na la team Wata n'ayez que ba spiritas baza belé na minute oyo tango ba monaka yampaka ba sapakate. Donc tous les spiritas, tous les abonnés il y a la bonne musique. Dès que tu tombes sur cette vidéo Télémana noyo kayam pakazo solo là. Merci beaucoup na Pirve Appétit na Emayo Star na ebike grand frère Yozawana pona kosunga na pesho merci à trop. Donc ezo utana mutema kwa maman Césarine Tumba la reine de Paris, la gouvernante mère Abana na pesho mbote, papa Philippe Timalembe escalier à Lola les grands maîtres na pesho mbote, sans oublier mon vieux depuis Rotterdam PDG Moshingombe na pesho vraiment bambote belé, sans oublier papa Nicodème, papa na Brackley na Molus na pesho encore une fois mbote boss dem Mundika, boss dem Mundika na pesho bambote Sephora Nanga maman na Zouzou, donc la beauté fatale bambote na yo Tania Kailos, maman na Zizou depuis Belgique bambote na yo. Merci na ba abonné nyonso ya JM Production, encore une fois yampaka sage yamboka. Bonjour, c'est un réel plaisir yampaka. Bonjour, na batutu bazolanda ngai et puis bonjour na ba spiritas nyonso. La capricieuse ngai vraiment ya mundele yo abiso. Spiritas à mort donc on appelle c'est mbote vraiment. Simon Iteka Lava et puis Esther Ibula. Na bi na beso mbote vraiment place aux Esther Ibula nanga kati. Sylvie Pakana matete spiritas na beso mbote la ndevo na États-Unis et puis Amélia Mwanda maman présidente na beso ba spiritas. Place ça vraiment na Luanda wana na bi ke si de la guide ba on tout bazala ki Alves. La Pulga et Dindinga ya baleki Fallon Musica leki ya Amélia Mwanda star donc vraiment tout ça wana batutu o balingara biso o balingara héritier Wata inspecteur Steve Imono na bike
oza biso na CG Imboko na bige agence JM service na lufu wana bato lufu na bige na kubosa le minute pour accueil wana vraiment bolakisa ki ke boza ya héritier wata billet na lufu ezaki $50 mutu nyonso asomi billet bazaki d'accord vraiment merci na bana lufu na ebité to ana eloko kopesa bino te ka bolingo oyo kozaka nango epai ya Goga Serge Maindo président ba Spiritas na Turquie na PC mbote place aza et puis parvi bosulo Ebenezer du gwa ballon na zongi ba na États-Unis na bige place vraiment boza la rapo mimi États-Unis Landrine Zevo batunanga vraiment Landrine Zevo et puis José Longondolo ma Tesla sa Tesla ma trop PDG Mani Mwendo PDG basangana ba ebele vraiment tous abiso za biso dans la team wata apa na théorie iko na pratique OK biso théorie za raté donc so mon abiso ka ozo ba muto azo voilà yampa passage ya mboka concert ya lufu risque wana Richet ou Watanabe azwaki ya okiocha $50 na lufu yampaka et utaki na wapi na zone wana pour risquer $50 c'est pas donné à tout le monde. Donc autour de la question moi oh vraiment batu belé il faut batu na biso. Pour tous qui VIP $50. Ka batu BD $25 mais et répondre si na VIP toye et répondre ti vraiment exact puissance y album na biso toyete ko sala. Yango ne mutu chemin de la gloire yango ne zo sala poza nzela elonga yango il faut belonga sala maba chemin de la gloire donc chemin de la gloire c'était déjà prévu que nzela auto kende nzela elonga pour hériter pemeni na ika batu elonga bazala ba junior ki la bas ba CG Chali Rubenga ba maître Gege moto pe la ba ya ngoma ba Ibrahim Dumbi adon ba tutu ba vena nga de l'entiala yango elonga il fallait zala après ko uta na lufu mbala moko na ville donc obeti samedi dimanche na Oliver tout monde qui plein au ba Spiritas ba yaliwa kutu Oliver tezali non plein tezali dégagement de monnaie donc tout le monde a se retrouvé donc puissance ya Goga ezomona na partout donc to kende to zonga lelo vraiment l'homme le plus sollicité c'est héritier wata o azopesa internet cop miniature so te Goga te batu ba otala te donc yango vraiment en tout cas félicitations na ba noble ba patron so ya ville ya Kinshasa igendinga voandu type bokana lauréat de Bruxelles à faire des millions donc jour wana vraiment et mon anaïke batu mbongo bazaka na lati ba yo lia mbongo na ba yapaka c'est comme si héritier a comme pour y a classe au hasard l'inga matana classe supérieure parce que balobaki héritier son niveau c'est Fabrigas c'est les autres guide na bango mais tout le monde maintenant que héritier azo beta ba concert ça makambuke balongola e place wana ba mekocha pe balobaki batu wana batu ya théorie biso zasko batu pratique na théorie bango baleki biso na pratique biso oleki bango déjà mais biso tozo sala ezo monana bango ba osala te so bokoloba ke tozolinga toya na place mo batisa biso na place mo alors que bino bato bozaka na ba place wana bokoka obeta ba monta o biso obeta na ville te bino bato bozaka ba place wana ba province bokoka obeta ndenge bokenda te ba plus biso obeta na ba province bino pe bokoka obeta moto zomona te ke o nyonso bango bazoloba c'est pas ça biso to sala boulot to kopesa chance mingi na musala ke to lobaka ba n'importe comment héritier azana tawana te musique ne soit ne l'héritier pour lelo pour les héritier ki obeta na lufu $50 mais oui donc ba défi kaka on défi to zana ngo yango wana lelo pour voilà yampaka depuis retour héritier Watanabe ou autaki pour to sentir pena c'est comme si section va concert héritier betaki na échanger bandal akei na lemba ke lufu lisusu aye na Oliver lelo Gabon c'est délégation surtout ya ba danseurs na Libreville bazo kende Gabon bakepe kaka showcase to concert ba invitation za mo ebele showcase mo ezana après yango nde to ba ozonga date mo epesama to livrer concert na Gabon biso ozobeta na biso bakombo nyonso mokili bopesa bango mais concert nde bopesa batikela wata bakombo nyonso bozwa ya leki marabu babiloko wana ozoloba wana bazwa dernier fils bazwa biso kaka nde mosala po eloko ekotela héritier lokwa mosala eza te yango moni héritier aza na sorte ya voix moko eza mélancolique ana banzembo moko boye oyo epesaka babiloko mo nanu moto ayemba te ke mpona likambo ya baantidate
nanze bobna emba aje uki nanga koma ya kala atana leli na monoko ke na zavre. Donc héritier après ça ba chemin oyo ezozalaka tout le monde ekoma il faut au moins lelo bato ebele balobaka baloba héritier wana akoyemba 2 heures du temps te to bande na lufu 20h 21h to aussi ça 2h héritier likolo à podium il chante et puis to bandi na Oliver kaye likolo à podium et puis azaka meneur ya banzembo nyonso ba libi tout ye mutasala na concert ya bandel héritier matin 0h akita 4h voilà siko ba bike to yemba 2 heures du temps te ozomona ke nzamba azosala kaka azosala héritier ka nde ayokana naye donc bakor eza na nzambi à parler des chansons no ki oyembi nzembo moko mais défi mo pepe samaki babi héritier watanabe ana chef d'œuvre le roi vite imanate bobi misono nzembo moko oyo lelo bakotia yango de génération à génération ezobeta le roi vite imanana yo ki peut parler ba nzembo malgré bato bazolo bana bazana biso zana biso en concurrence na bango te donc bango moko te bango moko baluka bango moko bango moko baluka baolota biso me biso olota bango te so toloti bango tosutuka ndo tote mabe mais frère challenge ya nini toza challenge na bato te PDG Evala Bumba Daniel Bumba na bike avec PDG Evala Bumba Kimi eza vraiment Daniel Bumba loba ki ça c'est bonga yango tozomona ba travail biso oza na besoin pratiquer ça. So lelo na ye na lobby mambo na olo bato sala te. Pour moi teke mamna olo besoin sens. Mais mam tout na so na biso to beta na louf. To beta ite. Na biso Oliver. Yango te. OK c'est que Gabon yango te. Biso na to loba pratique. Toza na tina théorie te to na biso pe na tina polémique na bato te. Bozwa nyonso obozwa botiki la biso concert. Paf ka. Na doit d'entrer. Ezalo wa chamo ba embaka biso na bango na guichet. Bino pe boesko rapa. Soki tembe to kende na ba. So tembe to beta concert. Voilà. Ba poso biso to zana ngoya ngona ya levenge se na habité. To no na polémique te na. Pas na polémique. Ces derniers temps na mona F victime karana ba wata na la team nde basa na ba concert ba bouger mais. So le belo kwa ba koma ko boyokani bosangani non. To zana problème mo boye. Ba grand maître loi momakia di basalaka ba image lelo pesa na tana ba papa Rochero lelo pesa na tan biso bato to tikeli na charge ya musique to sala image ba pepe kale ba beta na ba mboka mustina ba Caraïbes il faut to luka to sala biloko wana ke soyi tozo swana ngana omona muto na koyi ko comparer na héritier te parce que héritier so sala makambo na lolenge na yi donc ezape na ba artiste o bazo sala makambo ya bien mutu so sala likambo bien bravo Congo to gagner les autres Congo zo beta na Thierry yo lobo kumisa Thierry jamais na kumisa ka Congo voilà na musu nde na zabo na kumisa bilima exemple que un match moi le pas mutatie biye mwini pourquoi pas na sepela bi wana o sepela voilà toza na biso kuna te basala nyonso ba osala biso ka makasi na musala na yebi ke Julio Semu place azawana na Afrique d'ici Doli Chalako Michel Masangi na yebi ke Doli Chalako yanga moko kimi ezana voilà ya mpaka toko topina na sujet moi auto lukio moi mbango ba spiritas baza un peu décis oyo babenga biso pe de partout ya oluka koyeba qu'est-ce qui se passe yango biso to baki to ya pene pa bateau bazala ka pene na kati orchestre ba me ko expliquer biso nini leki entre Charlie Paka Lingomba o azape soda ya makasi ya héritier Watanabe to yebi na maître ya Wata tina niveau ya ko welela mbongo ko filmer au mona tezo déshonorer orchestre loi Wata lokola la team ya Paka malheureusement ngana lobaka mambo etali héritier toza na problème moko boye o toza nango bato balingi kopesa ba information bango moko ndenge balingi bato bandeko na nga mibale yo tangi kombo mettre poison na Charlie Paka Lingomba ozanga numéro na bango ouais ba numéro za nango benga bango je crois bango monde ba mi placer yo yebso pona nini makambo wana neti nga na yebi yango te na orchestre boyo ki yango pete na yebi yango te nga na yebi ke héritier abetaki na lufu concert ya kitoko to betaki na Oliver c'est fini yango o ezali information ya Latin Wata na Latin to na temps distraction te bezo nana donc mambo héritier ayokana na Nzambe ezo salama parce que bon mamba satan biso to okipa ngo pona ni on a force à Satan ya force à Nzambe force à détruire Wata ouais donc eza force à Nzambe te eza ke na famille problème ezanga raté
baza ba frère o bomona ki wana ba image muso ekoza monter ou pas etali biso te biso eloko etali biso ke la team wata ake Gabon eloko etali biso nazo biso ba Spiritas ba consommer zala Jojo Bello vraiment fatal piste 243 bo consommer zala ba diop tout petit nga diop bo consommer zala to même biso distraction te et même biso eloko te bien sûr que c'est la famille, mais dossier il fallait un peu régler entre familles. Pourquoi décider à filmer? Toebi lelo bateau pe ba luka wata akwe ya toebi pe bateau bazo luka moi défaillante n'orchestre ya wata kutu ngai umwe mwana hata na tina na moto ya mwana ngana olinga na nga osula ngote ngana zaka nani ya makor na orchestre mobimba na biso pire ngamna o to sala ne mangambezani ya makor amelenga mbongo na lufu est-ce que to bundi amelenga mbongo oui amelenga mbongo na team ko melana mbongo ya makasi ya e bongo yeso amelenga mbongo wana eza mbongo wana eza na intérêt à la team ki eza bisenga senga ya nga nai ponga na toza ba mandia toza ba mandia to ba goigoi tokenda ko senga bisenga senga na biso ba pesa biso mbongo ngana ni ya makoro na bisenga senga amelaki nga to soin na biso to discuter na tongo to lobana na biso ça va c'est fini nga siko yango moni naza na posa ya kubeta ba banalité wana te na ba futilité wana te naza na posa ya kubeta intérêt à la team wa maître de Bishungu na pese mbote maître Seli Alamba nabike batutu vraiment Stumi aka Fulex na biso scénario Prince Mbakulu nabike Poutine batutu vraiment toza na biso ya paka fato kota na deuxième question message pour na ba Spiritas todo kende na biso mombango message pour na ba Spiritas oyo pe bazalaki un peu choqué par rapport à actuellement ouais il faut bazala choqué il faut bazala choqué on a zo bisa bango ke mambwana etali bango te mambo etali bango ezali wata ou rien focus na biso eza héritier wata et bon siko makambulelo soki tout monde na mutu babundi ya bango ni na kati etali bango te biso intérêt na biso eza nazo senga bango to consommer zala et puis nazo senga bango lisusu chemin de la gloire eza banze musu to kende lisusu matsa ba vie to ke komatsa ba écoute c'est ça c'est important ba mwana c'est important c'est importance na ngozani et comme ni www Bukerti na non biso na catch te biso na musique moi je suis là pour parler de la musique et puis bah œuvre héritier c'est ça elo ngana e uteka à part wana na elo musuna uteka voilà le message est passé pour les Spiritas nyonso balingaka wata ya pakalobi focus consommer album consommer artiste yango nde ça la force artiste ba les à côté wana pena bochango à côté eza nango na eloko ya malonga te ya paka il y a une émission qui s'est passée dernièrement awa auto monaki ilunga pe o yazali artiste frère Gola et ça là qui communauté moi pas si au monaki ilunga il traite son ami ou son collègue o yazali chef ou pe orchestre na bino de ngulu à la télé et choka ki bato ebele ya paka est-ce que rivalité en esuki elongwe na musique comme penza ya kofinga na en face boya bon tel père tel fils langage réponse en tel père tel fils depuis ma musique banda première fois na mon leader à l'oban émission ce bon mon musicien nga bazo finga nga matinda ba donc tel père tel fils ye eza na nka éducation o ba ebisaki et pas papa na bango finga ka bato yango ye pas no finga ça va problème ya ka biso za tozo sa musala pas grave et bon ma finga e uta e pa na biso ba nyonso ba finga ka biso to ndima na biso eza elo to mona merci mutaka na biso moko merci et comme ya mukombo so non ezaka ya mutu merci voilà ba traiter na ndenge nyonso balungi baloba nyonso balingi biso zo sala na biso ka musique bon lelo so ba fingi biso elingolo ba ke bato ba yoka album na biso te bazo yoka lelo so bato ba fingi biso elingolo ba ke bato ba yoka magoda te bazo yoka bato ba yoka mbanda na ngai tika bizeti ya pamba oka ndi ambulance na ngola zui donc to si to kabwana to zo ya biso to tsala biso à l'aise donc biso za biso à l'aise biso à l'aise donc bango ba sala o balingi lelo pourquoi bakoyoka kaka na bozwi na biso bazoyoka kaka ya nini tango bomela bozwa ya bino tomela soyi lelo zwi baléa yo kolela te yo poliaka ya bato siko mabeni mais c'est comme si ça s'appelle la bateau ba s'attendaka te héritier watana bilelo ko tia bango mal à l'aise na carrière ki héritier ko vendre place non na musique eza na sika ya mutu te qui ça c'est zalwa nzungu so lambi biloko no bien bato baolia donc mutu akoki koloba te ke kisa seza yanga so tolobi bongo seke baoyoka bato te baoyoka ka balwambo baoyoka bapawendo kolosoi papa adu elenga ok
laissez tomber. Laissez tomber, laissez tomber. Si vous savez que les longs banzé mon labus sur le canapé. Bagombi na gombende au canapé. Mais lokola, donc on est là baroyoka biso ti baroyoka. Baroyoka na bangoka. Balinga te bayoka hériti. Ba comme ça ennemi mais na ba téléphone na bango ça. Ba comme ça na ba téléphone na bango bayoka. Azobeta. Bayoka. Na banda kuna bango. Bayoka ka. Donc il tient sa frontière. Oh. Bon ba comme payer am 60 mois sinon neni fona beto magoda. Moi c'est en parlant de magoda yampaka mais magoda oyo bapekisa kiti oka kiti benaki magoda il fallait pas ebeta mais tout le monde na ba concert malgré bozo yemba ngoli sunde bobanda ko yemba te mais magoda zo beta makaka public ezo bina babi orchestre ya gouvernement ya paka so ezaki batu mususu wana malika wando sakana kote wana nde liwana soki bokoloba lelo tozali orchestre ya gouvernement parce que tosala mosala bien mboka alinga na bien même mokonzi ya mboka alingaka basoda oyo basalaka fierté na ye alingaka biso mpo tosalaka fierté ya musique congolaise voilà bakomela zoyo bakomela bolingo zomo yangana Debora tiliwa Debora soke simbi kotoyo na ba point faible eyinde nakokoka Debora te nakopresenter fachi beto ya salaka ya baleki ya d'ailleurs pas confirmer biso lelo ke magode betama parce que héritier watana besi leki ya mais ça passe ya pas ka ba mission musupe ba censura c'est ça que et bon biso za bango héritier comme on a héritier bango ba eza ba lifongo ba mambweni ba luvezo etali bango etali biso te et puis to botama pe jour mo te héritier botama le 29 le 29 août hein le 29 août oui. OK. Ozomona te que tu as date mon côté, tu as makambu mon côté, tu as taille mon côté, ozomona maman nyonso. OK. Mutamto ça la vie na ye. Donc y'a pas passage ya mboka zo pesa là. Donc azo expliquer biso ba mambo yo o ngana bino tozaki na mwa besoin ya oyeba. Tozo poussa na biso na suka y'a pas ka défi, malgré bolingi ba défi te mais lorsque les artistes bazoko évoluer, ils appellent makambu oyo et sengaka ba remplir. Tomoni car il a fallu pour payer qui a Obama qui tomoni pe ndeko na biso artiste Ferregola ayena Ross balobi c'est comme si héritier obeta makambango kara ya paka héritier pe to na besoin parce que peut-être pas besoin na mona mwana est concerné biso te garage ya kende go sombango héritier za mécanicien te garage ya paka babi kamé na basana mbele na ba parapluie asomba wapi na wapi est concerné biso te bino bolongo na défi ala te toi na biso na posa na ngote biso na posa ka to beta ba concert biso na posa to beta ba concert etali nango biso te baloba na bango nyonso tokoloba basala nyonso bakoloba mais lokola kaka nzambe aza na kan ya goga etali biso te oyo eza image ya sika nzambe ayebisi babi koloba makambo bato te loba ya paka changer ayebisi koloba makambo bato te loba no kaka makambo héritier mais so obwaki gaz na lupango na biso tozwango tokozongisa soki mbale ya bana na bino ekwe tokotobolango ya bajara papa bongo OK soki ekwe na lupango na biso tokotobolango donc yango wana vraiment baspiritas baza na mongo na ntina makambo zoba te baspiritas vraiment merci nalinga nazala place ya bafanatique oyo bazalaka conscient boye bacomprenaka makambo ndenge baspiritas bacomprenaka donc spiritas aza na ye na posa ya intérêt ya latine eya tobule nayebi ye place oza vraiment tozaka na besoin ya makambo na biso Dusi Cornelia napesi mbote vraiment nabengi mama batie tembe mama basentir toza na besoin ya makambo na biso makambo econcerné biso te toza na ntina nango te donc po tomoni ke bango nde baza na besoin bavivre na kombo na biso biso oza na besoin tovivre na kombo na bango te donc nde baolobaka bino bosakroche na bango alors ke bango nde baosakroche na bino nabia ti bake bagarage bazwi biloko na bango wana bazolobaka nga na yebi makambo nga na oloba ti bake bagarage bazwi biloko na bango bazoyaka est ce que héritier okosomba bango kasi yango défi epesa voilà sikoyo bona eloko wana banani oyo basakushaka na banini
bino sombi eloko na bino pourquoi boyaka héritier okosomba c'est que omoni bongo c'est que soki oloba oza yaya ya zoba po yaya ko sala concurrence na l'équité ke nga na sombi boyo pe sombi te yo oza yaya sala makambo ekoleka biso voilà yango wana biso oza na biso et puis ba calendrier ebima nango kaka mais bazo accuser bino to comme biso presque na suka mpaka bazo accuser bino ya ko utiliser Odile Manzaka comme commissionnaire ya ko guider ba artiste ya orchestre mususu arrête vraiment Odile Manzaka na pesi mbote place ça ils ont le bama mpaka biso to loko moko te na sepela na Odile Manzaka fort et puis na sepela na Venzora fort moi de bana baswa non mwana mwasi moko abimité na makambo okukana na bango baosala boulot oiza bientôt ça va clair tout ça motema mabeti donc nazo yebate est-ce que yé Odile héritier akozala na temps aza ser na ndenge bandeko nyonso ba chroniqueuse baza bandeko na héritier soki azali na besoin ya likambo moko aoleka na nzela Odile héritier n'a pas de relation mboka nyonso eza mokili nyonso héritier aza na bato donc eza nango ndenge na bango ba mankana na bango bato bayebi ke ya lobela Vincent donc ils ont des moyens ba oluka ba manquer Vincent bazo banda o malem po mamba Odile est concerné bisoté Odile ni aza spiritas ba bien envoyer héritier yendo mtazo yi ba musicien héritier ko envoyer héritier po ba musicien po héritier azangini et puis ba musicien bango bazoloba wana baleki ba musicien na bisoté baleki ba musicien na bisoté si quoi bon ba oyoka ka elengi ba yaki pa na biso pourquoi orchestre c'est belé voilà chez nous ils ont la lutte contre la famille oui kolela ike le verset jardin d'Éden la team wata jardin d'Éden donc ya kolia ya komela abondance tout du bien donc yango ezabna onire na ndaku ya kuna nezo ne na pala master na ngai janitangu business donc ya kolia ya komela chombo bilambe za donc mambutu à manger à boire les méga et les chop donc biso za un problème te spiritas nyonso zala éveillé komema na distraction te to comprendre ba jewana focus na biso ezala zala focus na biso ezala to consommer chemin de la gloire to soutenir mokonzi mboka héritier wata to torino ya tembi so to komo koma ba distraction c'est que to recevoir rien to lingier li susute donc to telema na mamba héritier et ça la biso. Voilà, merci beaucoup Yampaka Serge Yamboka to komi na suka donc ozana opena mambango zobima donc tozoka au pied levé to silisi na biso yango na lobi o pesa moi bateau na moni okomi soki c'est les assez te na bo obina na lo bango ka suka comme ça tout. Merci beaucoup Yampaka réaction na yo par rapport ya Célio na Weranson OP comme il ça va pas comme moi trop c'est trop ya komona c'est le à chaque fois ndinga bimila kapie na ye surtout ndinga ya kapie na wata tant que bana wenge à un moment donné ni si la raté un peu ngai na likambone concerné vraiment bisoté mais na linga assez le fort na na linga depuis pas dit Hérode na on me ko conseiller soka oyokanga atika na epo esale lokote akanisa vie azaka nango pa dit Hérode vie azale le za grâce à Weranson o abimisa énergie na makasi pour les loto découvrir baseli bisusu ngala découvrir ka pas dit Hérode mais za bande ko belé ba découvrir na maison mère donc on senga na atika biloko wana ekosala ye eloko te ekolongola ye eloko te ekobakisa ye eloko te tozo sisa na biso mpaka yana mutu moko alobi tango bogisa yaka kofinga wera tango bato belé ba yako take wera nani Célio a réagisaka te oyebisa ba confrère pe bandeko na wana ki wana pe aza vie au mériter respect mais réaction ya Weranson nde Célio yaka pona olobaki wera bon yo mona te bato ba manka wera belé musique na ba osimba lisuti c'est comme si Célio ndalinga wera te te na tuni yo au moins bato nyonso ba manka wera musique na ba osimba te OK tout ba ute pa na ende ba manka musique na ba osimba tala so héritier abima na porte tala le chemin de la gloire toujours elonga ya on oyebsa de onanga Célio vraiment ameka na ko raisonner bien a raisonnera bien que amema m'amener une erreur bon et ça na ngolote azala déjà Célio pour na Weranson eza eloko échanger internet to lika eko sabiso te ba kolo ba chaîne nde bazozo ba vie mais biso to tika na ba ranking merci beaucoup ya paka to komi na suka
bambote na ona bandeko ba soutenir ti na pesi la Spiritas ni son mbote place baza Janita mu business na pesi na mbote et puis la capricieuse na pesi mbote ya mundele vraiment Simon Iteka Lava et puis Esther Iboula Sylvie Pakabatu tout vraiment balingaka héritier wata totonu na tembe Charlie Kabe ya wetu na États-Unis lettre Z Zetekeno et puis ba Spiritas tout merci vraiment merci batutu vraiment tozala na yebi ke batutu balinga héritier wata bagelor lifa batebele vraiment toza pour na héritier puis nasengi bango ka merci ndenge ba comprendre mamu na soli na bango merci bo partager bo liker bo commenter vraiment ndenge za sala bien merci beaucoup na maison Kitam service venanga Pablo Kitambala na pêche bambote venanga Raman Kota PDG Mushingombe depuis Amsterdam papa Philippe Timalembe escalier à Lola bambote na yo les vieux Nicodème papa na Brackley na Malus bambote na yo boss dance Mundika boss dance Mundika depuis Lyon na pêche bambote Sephora nanga mama na Zuzu bambote na yo Tana Kairos Tana Kialos mama na Zizou depuis Belgique bambote na yo merci na bino ba abonné au bozala ki wana pona otala biso ba Spiritas ba warrior ba fan tout ya ba orchestre nyonso ozwaki libaku ya kolanda biso to pesi bino ba merci. N'oublie pas de s'abonner, de liker et puis de partager cette émission et que ça la biso vraiment bien. Je pense que n'importe la semaine prochaine tu auras ton solo là les sous pour y a zapena na biso et après ça biso peut chance to évoluer et ça là vraiment bien. Merci beaucoup. Zambia bate la bino bisika bozwami bino tokutani na mikolo ekoya bye bye.